Brenda, yo mwana mke mpuku ya se ya suka ukukana tana semele ya denate. Oke nuko komela dena biloko na réseaux sociaux. Bino bozo luka moto anzambe pona nini. Dena yako boto la mwana bino mkolo nini. Mwana nini yango ya boto laki. Mwana nini ya boto laki. Mwana oya Marise mwana oyo azakoma kilokola mwana nangana adopta Marise to yoko to sai ko yoko na Marise. Bino botika koluka ba problème ko. Botika ne koluka ba problème. Bozoluka ba problème eko matina ba tribunal eko mana ba nini bozoluka moto ya nzambe oto bozoluka ni botika de na tranquille. Boluka kingai boluka Eric bozite bokomi na dena kokoma botika dena tranquille dena yako boto la mwana bino mkoloni. Ako boto la mwana bino mkoloni mwana ya Marise to mwana kati na bino na kwa bota ki mwana wana. Bino mo kanzi Marise kuna na sia sepela ka makambo bino bolobaka pona mwana wana. Asepela apona makambolo ba apona mwana wana botika dena muyo za mpuku mwana ya suka kuna ya mutika oke nukutele matana sebela dena te spirituellement na physiquement lika munini ya mwesila kate yo mwana soki mbota ya yo mwana kuna na couple na osali o gere makambo na yo na libala na yo na libota na yo pona nini boyeko bino mongona nso ba famille luka mam to luka makambo pa na bino banda to zo Marise to luka na bino problème ngana zo luka numéro mobile na ona yebisa ye a gérer yo oyoki boni komoni la batu boy Zambe na boya olatike mo vandina bosantu ozinga mina bangelo akoyemela kayo tongo pe popa Zambe na boya olatike mo vandina bosantu ozinga mina bangelo akoyemela kayo tongo pe popa MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika. L'attaque, ce n'est pas un message de haine. Ceci est un message d'amour, d'appel à la conscience, d'humanité, mais aussi de réparation. Aujourd'hui, nous prenons la parole pour raconter ce qui s'est passé entre la famille Lebochomo et la famille Mwanakitata. Notre sœur Marise Lebochomo a été malade durant de longues années. Et durant toutes ces années, son mari, Eric Mwanakitata, avait fait des démarches pour s'installer aux États-Unis. Bien sûr, le projet étant que sa femme et sa fille le rejoignent. Mais dans l'autre temps, notre sœur Marise, ainsi que leur fille, sont restés vivre avec nous, avec nos parents, et nous, dans la maison familiale, sous la charge totale de nos parents. Son mari n'envoyait pas de l'argent ni pour les soins de sa femme, ni pour les besoins de l'enfant. Lorsque notre sœur Marise est décédée en 2017, elle a laissé avec nous sa fille, notre nièce. Ce message n'est pas une attaque, ce n'est pas un message de haine. En premier temps, la petite est allée vivre avec notre sœur Sabrina, qui aussi avait des enfants du même âge, pour ne pas qu'elle vive trop mal la mort de sa mère. Et ceci avec l'accord de son père. Soudainement, notre autre sœur a commencé à demander à ce que la petite aille rester chez elle, sous la direction d'Eric. Or, pendant ce temps, Eric est entré en contact avec le mari de notre sœur. Ensemble, ils ont mis la pression à notre sœur pour faire évacuer l'enfant en lui demandant de ne rien raconter à personne dans la famille. Tous ensemble, ils ont orchestré le départ de l'enfant avec l'aide de Dena Mwana, qui a voyagé avec l'enfant pour destination de Seattle, États-Unis, à partir de Kinshasa. Lorsque notre sœur cadette Brenda s'est rendue compte de ce montage, elle a appelé Dena pour essayer de moins dire au revoir à l'enfant, pour que l'enfant ne pense pas qu'on l'a abandonné. Tout ce qu'on voulait, c'était lui dire au revoir dignement. Le bonheur de cet enfant a toujours compté pour nous, plus que tout. Si le fait de partir lui garantissait un avenir meilleur, nous n'étions pas contre. Nous n'avons jamais été contre. Mais là,
on nous l'avait arraché et imposé une rupture brutale, comme si la perte de notre sœur ne suffisait déjà pas. Le jour du voyage, notre sœur Brenda a appelé Dena. Malheureusement, elle a été bloquée, sans explication, sans rien. Quand ils sont arrivés aux États-Unis, Dena a rappelé notre petite sœur, comme si c'était un appel de routine, sans évoquer qu'elle avait l'enfant entre ses mains. Sans explication, sans rien. Quand ils sont arrivés aux États-Unis, Dena a rappelé notre petite sœur, comme si c'était un appel de routine, sans évoquer qu'elle avait l'enfant entre ses mains. Depuis ce jour-là, nous avons essayé de toutes les manières bienveillantes d'entrer en contact avec la famille d'Éric. Mais cela a toujours été sans succès. D'abord, notre frère, qui vit dans la même ville, a essayé d'entrer en contact avec la famille d'Éric et cela a été sans succès. Ensuite, les grands-parents de l'enfant, nos parents, sont allés en vacances aux États-Unis, à Seattle, chez notre frère, Francis. Ils ont tenté également d'entrer en contact avec Éric afin de voir l'enfant, mais sans succès. Ils ont dû retourner à Kinshasa sans avoir eu la possibilité de serrer leur petite fille entre leurs mains. Plus tard, notre autre frère Lionel aussi a essayé, en allant en vacances aux États-Unis, à Seattle, encore un refus. De toutes les parts possibles. Notre sœur, Grace également, qui vit en Floride, aux États-Unis, a contacté Tina Mwanakitata, la sœur de Eric et Dena. Celle-ci lui a fait comprendre que si jamais il arrivait qu'elle ait l'enfant avec elle, elle permettrait de l'avoir. Naïvement, on y a cru, on a eu de l'espoir. Mais c'était une promesse vide. Depuis, plus rien. Aucune ouverture, aucune possibilité de l'avoir. Comme si ce n'était pas assez, notre père qui a accueilli notre sœur Maryse et sa fille sans jamais se plaindre, sans jamais demander quoi que ce soit à son mari, a été accusé par la famille du père, et en l'occurrence ici par la famille Mwanakitata, d'avoir tué sa propre fille par sorcellerie. Tous ces dommages et douleurs causés à notre famille ont contribué à ce que notre père fasse une crise d'AVC. Aujourd'hui, il vit avec les séquelles d'un AVC et cette accusation injuste en plus. Nous, on n'a jamais cherché à nuire. On a juste aimé, on a soutenu, on a pris soin. Nos cœurs sont meurtris de voir que nous sommes traités comme des étrangers aux yeux de cet enfant. Notre seul cri est pour l'enfant. Elle a le droit de connaître sa famille maternelle. Elle a le droit d'avoir des repères. Elle a le droit d'aimer et d'être aimée des deux côtés. Elle a le droit de connaître sa famille maternelle. Elle a le droit d'avoir des repères. Elle a le droit d'aimer et d'être aimé des deux côtés. Ceci n'est pas un conflit, c'est une douleur et il est temps de réparer les choses. Et mbote bandi MDG TV Mafuta Sika ezalinga babino la grande dame avec un grand G dans cadre d'actualité bande ko babolingo na lobani ni oboyo kité. Je crois bolande bande leti souka. Na elle intervenir juste na souka en disant ceci. Pourquoi Bali va salir réputation à Dena Mwana? Qu'est-ce que Dena Mwana a à voir? Et na maramo nyon soboyo ki utkota kolobama awa. Moi j'écris peut-être que le papa ou encore le père de la petite est décédé. Aza na bomoïté. Et papa na aza na bomoï. Moi je crois mutu ya ko s'en prendre na ye eza papa ya Mwana. Ce que Dena a saliné tinini, maman a eu tout le bazar la raison. Dena a saliné tinini. Moi, nana tata naza na bomoy. Donc, c'est clair que mutu o alingi, moi naza en contact na famille tata na été, ya maman na été pardon, eza tata na ye. Et non Dena Mwana. Parce que aussi longtemps que papa ya Mwana naza na bomoy, Dena a na pouvoir te. Eza papa ya Mwana nde mutu. Aroloba oui ou non? Certainement. Yende mutu a pekisi bande kona ye. Que moi, na cause en contact na famille maman c'est clair, si simple que ça. Si simple que ça. Si ko boya on s'en prend na dena pour dena sel netini. Botika dena Mwana ya bato. Banda to yeba ye to tikela ko yoka ye na lisolo te na sango te na likambo te na lobite kaza parfaite. Botika Mwana ya bato. Et du coup bino boyi ba congolais ba critiquer au mozo tourner mususu. Ba mongo finga dena ko sambela ya lokuta. Bato babelela nzambe ya dena o eza mama nzambe ya dena mo wana te botika dena bato dena sali eloko te boluka nde papa ya Mwana na bino bosenga na ye ke boza na besoin bomona pe Mwana
Pour un souvenir à maman na quelque part, et ça même logique. Et ça même sensé après tout. Aza mwana na bino akufa botikali na ye comme souvenir. Donc siko soki papa ya mwana alingite. Tamso ba réseau azobo ilego za la paix peut-être eza logique ou encore valable parce que lisolo ki ndoke betami et bimi pera na mnona bino moko. Famille ade na te muto beti lisolo bino moko bakolo mwana. Que bolobi ke sope bazolo ba ke papa na bino nde mutu abomaki mwana na ye azando ke tout ça kindoki basambisa rango te hein. Biso nyonso toyebi ke sorcellerie existera. Toyebi que sorcellerie est nuisible. Et si cela na lobi si cela est vrai. Bon suko papa na quelque part ça a raison et biso neti biso ba to raison sur ça netene. To ça netene. Nga en tout cas personnellement à côté l'idée na déjà Azana elle n'a rien à voir na marambo. C'est vrai elle est de la famille mais tant que tata moi na zana bomoy so papa moi na zana bomoy ta ça va. Donc to yebi ma sœur yo sambela ke famille bana posa même bamula mwana bango bébé wana na cadre souvenir yande wana bango kufa mais ka rotia na sebo mamoto ba pesa mwana tambote to bakuta na rata mais papa mwana sana bomoy et du coup conseil wana pe to ça a besoin plutôt pesa ngote parce que tam sou ba raison papa zo boye les avalables to eza yango ah oui bato ka ba viva kindo kinde ba comprendre marambo ba viva kindo kinde ba comprendre te courage de na mwana va na yo mama continue oyembela nzambe na yo ba famille makambo donc moi je dirais na bandeko o ya ba kolela mwana en tout cas bo ke no funda na tribunal nzambe juste juge akatela bino dossier o mwana ba bundela ka ete ba wela kete to utara okola un jour alors la famille maman na ye surtout soki bozana ba raison na bino ah oui parce que bon meki na ba format tout ezo simba te siko boya na réseaux sociaux pour réseaux sociaux ça netinga personnellement na côté na rade na mwana batonso je sais pas trop mais nga personnellement à mon humble avis après avoir quoi analysé que Georges Likambongo en tout cas dena asa un problème te na mon problème a dena mambote problème eza papa ya mwana et non dena. Merci. Abonnez-vous massivement si MDG de mon foot à moi c'est la grande dame. Activez la cloche pour ne rien rater, commentez, likez, des bonnes choses à vous. Je vous aime. Merci, au revoir. Bye. Brenda, yo mwana mke mpuku ya se ya suka ukukana tana semeli ya denate. Oke nuko komela dena biloko na réseaux sociaux. Bino bozo luka moto anzambe pona nini. Dena yako boto la mwana bino mkolo nini. Mwana nini ya uya boto laki. Mwana nini ya boto laki. Mwana oya Marise mwana oyo azakoma kilokola mwana nangana adopta Marise to yoko to sai ko yoko na Marise. Bino botika koluka ba problème ko. Botika ne koluka ba problème. Bozoluka ba problème eko matina ba tribunal eko mana ba nini bozoluka moto ya nzambe oto bozoluka ni botika de na tranquille. Boluka kingai boluke Eric bozite bokomi na dena kokoma botika dena tranquille dena yako boto la mwana bino mkoloni. Ako boto la mwana bino mkoloni mwana ya Marise to mwana kati na bino na kwa bota ki mwana wana. Bino mo kanzi Marise kuna na sia sepela ka makambo bino bolobaka pona mwana wana. Asepela pona makambo loba pona mwana wana botika dena muyo za mpuku mwana ya shuka kuna ya mutika oke kutele matana sebela dena te spirituellement na physiquement. Lika munini ya mwesi la kati. Lika munini ya mwesi la kati. Yo mwana soki mbota ya yo mwana kuna na couple na osali o gere makambo na yo na libala na yo na libota na yo. Pona nini boyeko? Bino mongona ngiso ba famille luka mamto luka makambo pa na bino banda tozo Marise to luka na bino problème. To luka na bino problème. Ngana zo luka numéro mobile na ona yebisai. Na yebisai a gérer yo. Oyoki. Boni komone la batu boy.
mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya nzambe uni masomo ya ekurusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tokomine la santu Lise kwana yo tokomine balongi nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolinga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sangwe maladi na miso olingo bebi naza toxique grâce à lui
azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elimala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolingasele mpo na nga na yo jésus